Je vais tout simplement dire l'Institut national pour la conservation, n'est-ce pas, de la nature, dire que chapeau bas, n'est-ce pas, au pasteur qui est en train de chapeauter, n'est-ce pas, cette entreprise. Là, Mimi Kalombo, les gens ont vraiment aimé ta chronique de tout à l'heure où tu as vraiment des encouragements un peu partout. Et également Nono Moutouani qui nous a proposé, n'est-ce pas, cet élément sur le parc marin de Mangrove. Là, donc, Ronnie Paulet Changalamolo, mais le Pacifique, est très content. Il dit qu'il fera d'ailleurs un grand effort pour aller visiter, sans oublier Papi Serge Makaya Kumbo, la dépêche. Je crois que vous serez également de la partie. Alors, Mimi Kalombo, sans transition, nous sommes ici sur le plateau avec Mfumu Nkusu Kiambu, Zalampanda, Nangola, Songianzila, autrement dit Papa Nkusu. Daniel Cassido, tu sais, moi j'aime l'appeler Papa Nkusu Nzalapanda d'Angola. Voilà. J'aime l'appeler comme ça. Il est le kilométrique. Hein. Vraiment, il est le chef spirituel de Vouvoimou. Voilà. Et avec Papa Nkusu, nous allons nous entretenir en lingala parisien. On doit faire la promotion de nos langues nationales. Nous en avons 4. Ouais, nous avons et aujourd'hui, gros plan sur la langue lingala. Sur la langue lingala. À la fin, nous espérons qu'il va lancer un message en Kikongo pour permettre à la population du Congo central et pourquoi pas de Kwilu de comprendre l'importance du message que nous a apporté ce matin Papa Nkusu concernant la commémoration de la disparition de Laurent Désiré Kabila et de Patrice Emery Lumumba. Ce sont nos 2 héros nationaux ici en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Alors, Papa Nkusu, on va dire que le mois de janvier, ils ont moi vraiment martyr. On est d'abord le 4 janvier, pour célébrer le 59e anniversaire, il va martyr à l'indépendance. Lobby, le 16, pour célébrer le 17e anniversaire, il y a Liwa et Mzee Laurent Désiré Kabila. Le lendemain, soit le mercredi, pour célébrer le 57e anniversaire, il y a plutôt Liwa et Patrice Emery Lumumba. Alors, moi, message pour ce que série d'abord tout bandana il y a martyr de l'indépendance. Série où nous allons le 59 le 59 wana biso toza bota makalate toza na mwa mbula moko na ndambo tango makambo wana mazalaki kasi kolandela mosala monene toza nango eza na tina mingi ya koyeba mpona nini ba martyr wana pamba te eloko esalaka pasi epai na biso ba congolais to mpe bongo bayindo eza mingi tolingi te koyeba epai touti yango mpe ezosala te tozanga koyeba esika tokomi po mpe toyeba te epai tozala kokende bamartyr ya 4 janvier 59 grâce na bango nde tozwaki date ya le 30 juin 1960 oyo epesaki semblant ya indépendance oyo mundele aboyi tokoka kozwa alors kasinyaki mbongo na biso eza kuna alors mpona yango esengeli toyeba bato wana babengi bango bamartyr ya indépendance mpona nini bango babundaki barevandikaki indépendance na biso parce que mundele azalaki konyokola biso mundele anyokoli biso mpona nini mpona baintere na ye awa bakabolaki mabele na biso na Berlin alors Congo ezalaki propriété privée ya Léopold II oyo asedaki na babelge na 1908 eza notion moko très important la histoire tutanga kango chaque fois c'est ça parce que tozalaki biloko ya bamindele et mindele vi na bango ezali ko dépendre na biso soki biso lelo tozali te mabele na biso eza te bamindele baza zéro yango bomoni sima ya korevandike indépendance tozwi date de 30 juin siko mpona nini Mbuta Lumumba tobengi héros national mpona nini Mzee Kabila héros national bobengi bango to tobengi bango bahéros parce que baresiste na machine ya baimpérialiste oyo balingi bamaintenir biso na bowumbu yango esali ke bakei ti baboma bango baboya bango jusqu'à la dernière bango mpona Mbuta Lumumba ezalaki respect ya accord oyo ya indépendance oyo esalaki te Congo a accéder na souveraineté na ye internationale de commun accord avec la Belgique amoni na amitié balobi te que na subordination mais na amitié ce qui veut dire
royaume de Belgique akengambo biso pengambo toko traité bongo mais ça parmi masumu oyo nani Mbuta Lumumba memaka parce que lobi que lelo tozi indépendance ezalaki fruit ya ba fort oto salaki ya bitumba oto bundaki makila esopanaki poto zo indépendance on eza kadoté alors yo Belgique ndima ke o ezangi pa na biso toko ko luka na yo to se complète zangi yo po pa na biso ba Belge balingaki bongo te badingaki tozala ba umbu na bango yango bomoni sécession katangaise il y a le 11 juillet commandité par la Belgique et pas il y a Moïse Tshombe 11 jours seulement et 1960 quand on a sali sécession et poussé Mikolo bakaboli siko Mbuta Lumumba na président Kasavu président Kasavu derrière la sécession basi bakaboli qui déjà na Moïse Tshombe na Katanga wana bakaboli bango na Mbuta Kasa alors que Yazalaki premier ministre Mbuta Kasa président alors ba destituer Mbuta Lumumba le gouvernement naye ba utiliser colonel Mobutu natangwa chef d'état-major général bandimi gouvernement ya Kasavubu Kasavubu kena oni alors yango laksi siko ba Congo sikoyo ba ke pour Kasavubu ba yini Mbuta Lumumba et na ba église c'est très important ba utiliser église na le rwana Abbé Malula pour na côté ya na kati ya ba église et Mbuta Lumumba za communiste alors que boma communiste eza lisumu te osomona sula kato bokete dans la question mo elinga na mutu au lobby que ba kenela ba église bate ke Lumumba rituel ndosa les amade mais ala ba congolais mususu to kakaloba que indépendance aux gens opembango peuple congolais a qui préparé te ko koloba ndengini na lobby bon siko to zwaka mbango peuple congolais a qui préparé te na tango na to accéder à l'indépendance to zala ki atana titre universitaire mon côté lelo to zana ngoboni les autres foot training et sengeli ko yebake on va ça pas faux prétexte voilà parce que bango balobaki tozwango na 1980 on peut cet exemple mingi po bato balobaka te Mbuta Lumumba bazaki trop pressé tozo exemple ya bandeko église kimbangiste bo bango bazala pressé te bandimaki likanisi ya mundele siko ndenge bandimaki tina lelo toza soki na 59 ans eloko nini oyo mundele atikeli bango comme liberté to pa kende ko dédommager Mbuta nana kende ko dédommager Fumu Kimbangu donc eloko moko ezati faut comprendre que mundele c'était malin hein donc tolingi to benda matoyi ya ba congolais to baye ba histoire na bango malamu alors église coloniale et soutenaki impérialisme et soutenaki colonisation et soutenaki esclavagisme alors l'ère sikotozi indépendance église na baye baza ko animer yango bazali lokola bazo servir Vatican donc siko bazali anti bolamu Yabiso. C'est pourquoi tous à la bokebi makasi parce que le Mbuta Lumumba tous regretté mais natango ngo to regretta kite natango ngo batu ba sepela ki akufa batu ba sepela ki bakangaye batu ba sepela ki contre soki za trop tard batu ba sepela ki alongwa ozomona ba campagne nyoso ba sala ki contre ye batu ba trouver ki ngo normal ce n'est qu'après le lobo benge héros national na même Mobutu oyo abomisa ki Mbuta Lumumba yepe na 66 muta proclamé ye héros national parce que tango ya komi mokonzi à comprendre ce que Mbuta Lumumba zalaki na raison ozomona nde wana sikwa le but en tout cas tatoyo a mérité azala héros parce que a résistaki ye moko tango akomi mokonzi ba combattre na lolenge nyonso donc Mbuta Lumumba di wana ye ezali parce que alingaki indépendance ya Congo ezala effective et kokisama tozala libre na mabele na biso nde bayokanaka voilà totambola na lolenge oyoyo tolingeli Mzee Kabila tango ye souci ya Mzee Kabila ezalaki ni lisusu kaka indépendance Congo ezala indépendant mais eloko tokoki koyeba nanu tozonga mukesima ete tango Mzee Kabila komi président opposition oyo akutaka awa na Congo opposition bazaki koganga changement balobi toana posa changement
Mobutu alongwe. Mzee Kabila ye. Opposition tikalika opposition. Parce que nini bazo manipuler bango na ba occidentaux. Et plus grave, les alliés étaient pour déstabiliser Mobutu. Ba utiliser kaka église. Histoire à Mobutu et outi musika. Ba utiliser kaka la même église. À un niveau conférence nationale où ils allaient qui destiné à faire réconcilier les Congolais, et parvenant à quitter pour unifier Bisso, pour réconcilier Bisso, et à la tête un catholique, évêque, il y a Kisangani, actuel cardinal Moussin. Pendant 5 ans, majorité, il y a mouvance présidentielle des Akiba catholiques. Majorité dans l'opposition, catholique, semble la église catholique, et tout, ils ont géré une conférence, ils ont dirigé une conférence, ils ont catholique, mais ils ont réconcilié. Parce que ce qu'ils ont réconcilié, tout ça, la relecture de l'histoire de l'Abyssal. Les deux commissions hypersensibles, les cas, qui a fait quoi dans ce pays. Alors, parce que impérialiste na maïma so basalaki elingaki koyebana plus grave bombi yango parce que ceux qui lelo tozana kimia ceux qui lelo toyebi histoire na biso to ko réclamer ba droit na biso et la Belgique nous doit mbongo ya ebele parce que ndenge ba violer bazo violer accord oyo po accord oyo feza la brandi lelo to photo te yango na bana na biso ndeko place nyonso ozali biso tozo kabola ba kasa yango la yeba papa kusu elle a moni pena livre oh na signature nyonso na kati na mi tuli papa kusu livre paquet kondola ngo wapi mais pour la vidéo est vraiment important dans la classe dans l'école na biso lelo na ba université ba la kisa bongo bato ba étudiant histoire ya mboka na biso mais yango tozo kabola papa omoni na kati ya livre d'or ba page na ba page ezali na page za ebele mais page oyo eza pena na importance makasi yango ya indépendance yango nde bazobrouiller makambo yo ko bafuta mbongo na te siko bazolinga te mbongo yo futa ma bazolinga te tozala indépendant nde ba créer date mususu na ba catholique il y a le 31 décembre. Alors que accord il y a le 31 décembre, la population a se retrouver dans la quantité. Et ça, il y a des politiciens et des politiciens. Mais dans l'accord, il y a le 30 juin 1960. La majorité dans l'opposition, société civile, population, moutapoussou, il y a une seconde. Mais balobi mbongo na taso ki ezaka gouvernement da ko gérer gouvernement a ko gérer mbongo na lolenge kani to bandela nanu liboso na réconciliation te ceux qui to se réconcilier basali gouvernement ya large union nationale bo vandi si bokonzi parce que lokezo nyokola tozana bokonzi te bokonzi na biso nde bazobundisa yango eloko sengeli boye ba démarche na manœuvre ya cardinal Mosengo ezali po tozanga bokonzi parce que problème eza papa toloba na lobi boye non na kati yote na lobi boye est-ce que bandeni ba congolais bango moko ko comprendre te que biso nyoko photo zwana no concept c'est ça to remarquer ni batu bango moko to par exemple ngo pesi par exemple ya maréchal Mobutu ba manipuler abondisi Lumumba kufi par après ko se rétracter ko comprendre que mtoza qui important ba commissaire héros national. Et nous ne pouvons pas soutenir et puis par après, on ne peut pas comprendre bien avant. Mais justement, la conscience, il y a que vraiment charge à biso moko mboka na biso tombato tokende nango to comprendre pe que na unité nde tonga Congo to comprendre que so biso nyonso to vandi sika moko to za ba décision bien pour l'avancement ya mboka na biso. Matondo nanu ya yambo nanu faut boyer ba que peuple congolais aza mal informé, peu non informé, peu mal formé. Parce que l'école créée par les impérialistes, les ala qui n'a souci à former, biso comme subordonné na bango. Et ba pimeli biso histoire vraie. Donc Congolais a évité. Il faut réécrire. Voilà, Congolais a évité pour nani ba tumba ya kimpavita et par des prêtres catholiques. Ozomona il y a vitankanga bakati kingo na ba prêtre catholique et lelo bato ba mitia lokola ba angelu lokola ba santu
botala nde bazobalukela peuple congolais na ngonga oyo peuple congolais azokende na réconciliation yango tolingi peuple congolais amonelaka likambo en tant que peuple parce que ye mutu azoniokwama au moment où aza kozela bonheur et pona bokende liboso d'abord faut bozala na bokonzi na bino et bokonzi na bino ezalaka toujours incarné na chef de l'état na bino to na roi na bino to na président ya association na bino une fois bobandi ko bafouer bokonzi ya mokonzi na bino moko pe bokomi inutile osomona parce que lelo danger za nini na mutu ya congolais oyebi lelo mindele bakosala basali article moko bafingi mokonzi ya mboka oyebi ke bakongolais bakoreprendre yango ebele mpe baamplifie yango mais sika bomona sikoyo keno mindele basakaneli bino parce que baza na droit te bafinga mokonzi na bino et puis baza kokotisa bino culture ya kofingaka bakonzi mais malédiction et puis bozangi bokonzi ebi tata na bino soki bazofinga ye na nzela tata na bino tata miyoyo bino moko susu bana bozofinga tata ngo tata miyoyo siko bino bana bokozala na valeur pe bokozala na valeur te et puis bokozala maudit donc eloko mindele bazosala yango wana alors bao bamibimisaki basantu peuple ayebi te ke pasi tozoyoka evandeli epa na bango lelo bazoprépare date ya soki le 21 azoyoka wana eza pasi na mawa parce que bacongolais bayeba bien que souci ya mundele ezali à maintenir biso na bongo alors pona to regretter te ndenge to regretter musée ndenge to regretter Kimbuta Lumumba ndenge to regretter bayaki mpavita koloba kaka na bato baza kolinga ko organiser ba marche niet pas question toza na posa ya kimia toza na posa to raisonner sur avenir na biso toza na posa to yeba nani abongisaka nani abebisaka ozomona parce que lelo bandeko bazalaki na opposition ntango bakoti na pouvoir discours échangé parce que bake kokuta difficulté oyo eza kuna alors tozongi na makambo ya mbongo nani akogere mbongo soki mboka eza na kimia mbongo eye oyo akodetourne mbongo akokende prison et puis mais ça tout yokana oyebi lelo mpona nini bokonzi parce que bozobana ifali kokanga bato lelo soki bakangi mutu aza na kota akokimela na opposition etango akokima na opposition abandi kokosa non parce que namonaki clair kuna te ale bino mpe peuple bokosami bolandi nzoka ayibaki donc il faut yambo nanu kimia ezala autorité ya l'état evanda et natango wana même gérance parce que cheloko ezosala biso pasi makasi oyo pena makambo oyo bataseniko basali ya mabe pena mpona bacongolais eza nini omoni ntango baaccord ya cité ya union africaine ezalaki bato bakendeki na cité ya union africaine bokoremarke ke batension ekitaki na mboka bato bazokende vers réconciliation bavanda esika moko etikalaki kaka bolimbisi zela tata etikalaki kaka bandeko alimete bandeko aseniko babimi esika wana bandeko balingaki kosangana bakei mpo bakende limete pa bandeko alimete président de la république mokonzi ya mboka alobi na bango bokende kosalela biso likambo ya bolamu bozwela biso bandeko na biso baya l'homme de paix po toluka nini tokosala tokoorganize baélection na kimia na boyokani po toluka bolamu ya peuple na biso mais lokola bazwaka basinge utaka epai ya baimpérialiste lokola bazwaka mitinde utaka epai baimpérialiste bakei mbala moko koyisa bandeko alimete bokota te siko bango bakendeki mpo bakende kozwa bandeko alimete babaloli makambo babendi makambo eke ngambo na bango et depuis babenda makambo na ngambo na bango tension sur tension papa Nkusu toza na posa ya kimia toza na posa ya unité toza na posa congolais loba langage moko po mboka na biso et se développer lobi bongo to commémorer ko fêter avec anniversaire ya musée ba souvenir na ezali tolobela nanu pona musée donc musée azalaki ayebisaki biso ba congolais to se prendre en charge voilà musée aloba ite ke yo kende pa muto kende rosenga ye te aloba ina musala na yo nde okotonga mboka na yo na musala na yo nde kolesa famille na yo question to poser
Nani oyebisa biso ya souvenir ya musée Laurent Désiré Kabila et puis wana pe ozala mot de la fin na yo papa matondo mingi yambona lo baba bon souvenir nazo boya ba congolais ba répéter berère c'est ça ozomona parce que lelo président Kabila bazo yinaye mais toko boya to regretter lo bitango osalate musée Kabila tango ya le bibo se prendre en charge boyebi ke mindele ba blokaki ye ba bloqué ye carburant bungaki asali service national alobi biloko na biso toko traiter yango awa epai na biso alobi to bilukela bolamu na biso yango bazotuna babi mais pona nini continuer kate mais ko continuer ndenge nini babomi ndenge babomaki Mbuta Lumumba hein et ba imposer sikoyo tala moni nanu bokomi ne bonga bokonzi te ti ozomona population azoganga ndengo na to lobika abwe po ba lobika population pe quelque part za na raison pona nini tozokima ba village ou to tika ba village to sala tozo linga ka ville awa mais ça c'est bureaucrate na lobi eza système bureaucratie mais botanga ka classe plus na bureaucratie ozomona par rapport à misala maboko donc moni to culture to bisa bandeko tozongela na misala maboko agriculture mingi Tala. Omoni Thomas Sankara. Oui. Babomi pour le bine na ba Burkinabe va se prendre en charge. Musée Kabila pe babomi pour na yango. Alors lelo tango yo bonzambe na biso ezo senga ke to se réconcilier to yokana to zala bomoko biso banso. Yambo ya kokende na mapona miango e bongi bomoko ezala. Alors mutu azo mema bina lo banabino ke no to tia désordre tuna ye intérêt ezani na kati o ya biso peuple. To landa yete. Parce que tango intérêt ezali te bolanda yete boyoka yete. Parce que mundele souci na yezali makile tanga. Souci na yezali désordre ezala. Parce qu'il y a profite kana kati ya désordre. Et puis ba congolais nazo benga bana kisasa. Boye bina nu guerre te. Boye bina nu pasi mais botu na bandeko bayebi lisasi ndenge ezali alors toko lobabwe sanza oyo ba martiro baleka wana bakoki omoni plus question makila na bango nde ko crier vengeance pona ba nyonso balingi makila mususu esopana bozo sala ba messe il y a soi-disant battu à 31, mais le même jour, et belé a battu bakufaka, na ba maladie, na ba accident, na ba makambo ebele, ba wana bazana tinate. Donc pour na bango atato ya mortalité eza élevé, ezota la bango te. Yango na to lobi na ba congolais pe ba kinwa. Lobi tozo kende pa musée. Voilà. Si ma lobi to kende pa Mbuta Lumumba. Kasi lo sambo na biso nyonso na ndako. Solo kaka ya nzambe ndelo banakata mabele oyo monguna ayoka soni na bakalikili na nyonso azosala matondo papa soki o monguna azosala nzambe alingi yango matondo mais soki nzambe aboyi yango makila ya bakongolais kotanga te pe ba plan nyonso satan kosala à travers batu na ye échec na échec mabele oyo soki ya mondele akokontinue kodondo kasi soki ya bakoko na biso batikelaki biso elonga se elonga pona de poso moyindo tango se kokaki. Merci beaucoup papa Nkusu na banzi wana corroborer loyembo ya bande kona biso bakunda sisters ko baloba Satan simbi touche. Ah donc wana onyo so koluka au désordre ko simba te mboka na biso elisengeli ezala na kimia pour que lobby to commémorer ba triste quoi anniversaire na biso na kimia pour que makamonyo se kende liboso. Merci beaucoup papa Nkusu. Matondo mingi papa. Boyokani Boyokani. Merci beaucoup. OK fidèle téléspectateur. Oui à présent votre gouverneur fidèle quoi ça Mimi Kalombo on recevait Mfumu Nkusu Kiambu Nzalapanda Nangola Sonyanzila. Donc il nous a parlé n'est-ce pas brièvement du martyr de 4 janvier 1959, la mort, n'est-ce pas, de Musée Laurent Désiré Kabila et pourquoi pas de Patrice Emery Lumumba que nous allons commémorer demain et après-demain. Alors Mimi Kalombo, nous changeons de cap, qu'est-ce que nous prenons? À présent, nous invitons nos téléspectateurs à suivre ces documents que nous propose Sylvain Fossa Kanonjipa. Nous, c'est la rubrique santé et sur les choléra.
cette épidémie qui est en train d'abattre le record. Alors il faut toujours prêcher les gens, parce que la fois dernière quand nous avions proposé, on a eu vraiment des échos un peu partout, les gens ont aimé. Je crois que juste après le document, on va encore y revenir pour parler des préventions. Suivons avec un intérêt particulier avant de poursuivre avec ce magazine.